téléspectateurs à Congo Vérité pour les partout Bozolanda Biso na 4 coins du monde Bozolanda bon na RO Bozolanda Biso dans la piste bonjour bonsoir partout Bozolanda Biso vous allez toujours branché connecté pour Olanda émission na bino o ezala bongo Pelisa Lokito o ezala bongo présenté na M Servance na bino Karine Zawadi quand na episa bino émission na bino oyo bino mo boyebi ndeto pesa ngo Lokito poso ezala émission mo epesa Lokito tende pe bobenga te bo pesa pe ba remarque te donc nde bobenga kande bo encourager vraiment bana poto bana kin partout aux donc et ça là on a bien vraiment je suis reconnaissante parce que donc bolinganga ce bolinganga te bolinga pe bosala makambo bosala te vraiment na pesi ba merci ebele pa boss na nef lumière ngala wa pesi mo opportunité okota la banda na bino sans audience wa pesi mo opportunité okota na ba bureau na bino sans audience donc na pesi merci ebele et pas ya boss na nef lumière ngala et na pesi merci et pas ya Jerry Cobectox 207 nous avons une image qui est une image qui est au bon na radar et grâce à Jerry Cobectox 207 donc na pesi ba merci ebele place union sur vos amis na pesi merci ebele et pas tantine Denise place Zolanda Biso pourquoi pas na famille Soumaïl union so Elie Soumaïl Laurent Soumaïl Denis Soumaïl donc partout Zolanda Biso na pesi ba mbote ebele ndeka na lobaka nazala toujours wana pona ko servir bino mais datambola ki mpe abo mo na dona za shenga Shenga quoi. Dolax Bianco, garçon fashionné, Limo Yebi, Michael Malonga Christian, Donaza Shenga, na yambele bino a, mais ici na bino bo sepelane mingi, na kombo ya 3 jours. Oyo a bisaka biso, a binisaka biso kwa na ba green na ye, tango wa yemba mo mobali odo na yiki bo sepelane na ye, et na oyambela bino ye, 3 jours bonjour. Bonjour, bonsoir, na ba bitu bo landa biso, na monde entier, voilà quoi. Bon, 3 jours, Karine musical na yo ezan devenu papa na wala ndo partout bana posa ba yeba. Carrière musicale na ngai avant na bana na pesa président na Maso Fabio, le maître de la musique africaine, chef du terre, PC Mbote Sikali et puis na Terry Alino de BGZ et puis Brian, voilà quoi. Carrière na ngai na bana ndeti nous so banda normalement na bana na l'église catholique comme na Sainte Bernadette. Na quartier na Mbanzalemba na mona commune à Lemba quartier Mbanzalemba bandawana et puis toi aussi l'orchestre na massa na acoustique 10 ans na massa moko horizon Copperfield ba massa na fi belé toi nous on la force midi il faut nous moi demi on a toi mike et puis mike to kabona na yo ko orchestre moko ya quartier na biso ko gémiste apesi Bob Zatara Mbote Sikali si tu évoluer na ye ko kota so kia samo ya vena biso soleil wanga et ça là qui vraiment que tout le monde est bien té na zobi na quartier donc Maïso Fabro ayo sala amour na habité na femme déjà na za wanga na ye na intégré groupe si le lot n'est tout ça Tant on a intégré groupe nini sala que maestro a retenir yo na crine nini o yaka nango po maestro a retenir krali boso ndo boa okuneza yaka kumanga motema moto ya kimono ndo boa sizo ekamone yo sigambonga bagidi mongo jankabidi ekamone kamone yo sigambonga bagidi mongo jankabidi jimikini ngana ngai dalia clerfo Goya nzambe boni melangai dans bloc azulenga ya mona et puis absengelo mo esanga ki travail vous avez une belle voix et travailler et vous évoluez bien ensuite tu dois évoluer bien vraiment quand on a kati ya mouvement kutaka banani déjà bazala na kati ya mouvement est-ce que bayambaka ope bien bon nga mama yambanga bien nga déjà ye moko maestro alinganga déjà ye moko le maître alinganga déjà bayambanga bien nakutaka seri wana tozalaka na chef mobe lindanda et puis nakutaka ba acoustique 10 match nakutaka et puis ba Materazzi 6 étoiles nakutaka ba Gisclar Zanotti nakutaka ba Bina Filé nakutaka ba Vena Biso ba Thierry Migler nakutaka masa na ngai comme pas ya président héritier Watanabe Platangwangi et puis voilà na ba vibrator ba tabosh ba dada nakutaka ba série c'est dans ngamna yamba bon mais ndeni mutu o ayaka ka yo yambiye mais
ye ayembala moko abotoli bino place akomi capitaine donc eza nde donc asala Fabregas elo moko bobe do aconvaincre ye na façon azoyembela to eza kaka ke eza oyo wana te capitaine eza monseigneur dango moto apesa ye brassard po vie na biso bil areconnaissant na babosser ya bien ya bavoix na ye comprendre ya bavoix na ye apesaki ye brassard po voix na ye ya monseigneur omoni ntango tookende biso tookola ti bagrand porte tutuka luji bazalaka biso tozalaka te bagrand porte selo scram bazalaka biso tozalaka te lelo biso mpe toye selo na monoko na aloba 3 jours bafe na so belgage esala sa bati baloba 3 jours monseigneur amonaki no te petit enfant na récompense brassard voilà donc Bill apesaki brassard na kolandisamaka ndenge ayembaka na ado ndenge azwaka ye eza te ke parce que ayembaka kitoko te mais eza nde parce que azwaka Bill aza na bon travailleur aza bosser oda monseigneur dango a reconnaître faut azala bosser et puis biso chez biso so yo okuta batravailleur babon travailleur baguerrier na baguerrier basoda oyo tokolobaka te sans tosalaka mosala te biso toyaka nano na babulo ya bien makambo na oloba venanga Fabrice mola trop de cas ayebi yango bato ebele bayebi ke light music Villanova totravaillera bien fort et puis tozobosser tozopréparer album ya groupe Cursus l'album du groupe omona te j'ai mon corps de cou yango oyo epuis nana bone na nga nabosani nde sikoyo converse na ngai Allstar naye nango te kofilme ngo te po Allstar eya te kua oyo eza attitude Cursus dans studio yango esila quand rendez-vous opesi bana king bana poto rendez-vous ya album na bino esila quand ebimaka album na biso tozobose bien bazalaka prêt pour le 2 juillet le maître agi pour mettre aobimisela biso album na biso tozosala ngo na one tête de record le label du maître tosala ngo wana le 2 juillet bato tout bazala prêt tobimisa album na biso komona Cursus l'album du groupe Kenny Mumba Armelo ayebi Karojo Rosala Man bébé Nonesa yebi tobimisa Cursus na biso le 2 juillet totravaille toapresse te toane prêt voilà quoi ozasi epeke na album na album o Fabregas apesi bino esimba les savoirs oyebi ekosaka te biso toza wana te po toyesa bato te tokoboma mokili te na tokosalaka mosala ya bien po tosepelisa bamori ya la bonne musique po tosepelisa baafricain tout biso toza wana te ka mpona république démocratique du Congo ya pays na biso mais toza wana mpona kosala fierité ya Congo na Afrique na monde entier voilà Daniel Boulabanga na Belgique bazolanda biso na Jean-Marie Ekof na kati ya Bruxelles donc baza na posa osela bango ndenge oloba boye baocomprendre te ke eza yo bana posa bayoka ndenge opelaka donc opela ndenge opelaka wana rabi bokola ebi makambo moto ya moto turo no boire ti turo no ke no bona animation tringo so comprendre tant na boire boy baba bato bige voir ça studio te ye na beta on ye yo kaka ye travailler donc de toi toujours ça focaliser trop kaka na travail non
Tout travail m'a dit pour tout ça. Va mourir à la bonne musique, son est bien. Voilà. PDG Smart Brandon ozolanda biso na ibiki ozolanda biso o sepela musicien na yo o lingaka ye o sepela kana ye lelo do na yambeli yo ye pourquoi pas aussi hein Michael Malonga Christian na kati ya Canada do ozolanda biso na studio bozana ba peso générique mobimba to kanda mudamu ka surtout aba soda biso toza ba tongo déjà moi so pesi biso tout la chance to binisa ba puis tout c'est pour ça bateau balinga barumba ya bien ba ben de ces festivals privé na mai fiston ça comme le patron avec mambo qui 3 jours ça la bon ya bien c'est moi bien ils a wana bajo mapala ta avec mambo tout mambo da bien nyonso da bien ba weston chivo na Rwanda ba bien mo on ça va boulot ya bien dans générique mobimba ya yo nzembo zali générique ba générique pour nous monter, ils ont bâton d'ambiance, tout ça, on a soudé. Bâton, on a soudé. Nous avons battu. Nous avons monté bien ici. Oui, ça ici. Évoluer dans dedans. Tout le monde dedans. Pour côté na uta mana ba crime sous. Côté na ye, na boire sur nenge moko tenir na boire. Pour moi, tout le animateur soit bon, il faut ça. Les gars, dans la même animation de l'Union. Pour ma sofa gravité, 3 jours. Baby qui va tout le monde va salama. C'est le scrum, salama. Le sala anglais, créer mode sous animateur base ou macam sous. Ce qu'on va voir comme animation de l'Union. L'animation séquentielle. Pour moi, tout bête va générique trop. Tout va bien, tout va comme même sur le générique na biso. Jusqu'au long qu'on a même on a séquentielle. Animation séquentielle. Oh, ça va animation séquentielle. Ouais, ça va animation dringue. Non, ça non bon. On dévoilant aussi. On dévoilant on pose ça animation dringue. Et ça va séquentielle. Yango banane tu la nete banane. Eh Jos Crézen nazolanda biso alobi pourquoi ba générique na yo na voix kitoko yema mais ba générique na yo simba te pour la nini ils ont un générique mon côté na hit sa musique comme depuis bande ça la inani j'ai la tout le monde wana boyemba ki ango ensemble mais net générique na yo zala nini motema moto do nzembo mo kitoko o ke do so do il fallait écartonner do esimba te ezani kisi mukie to manque ya promotion biso to na mama kisi te biso ye mo mai so fa bra lo ba en tout cas biso so ki nzambe te boko c'est la nzambe makambo na sima boye na lobi boye webi na mo ko satan na o ba do comme ça ayebi ke nzambe azali ayebi ke nzambe amokonzi na ye et pourquoi biso moto ayebi ke prêtre ya baprêtre mokonzi ya moto ali to okumisa moto mosusu mosala nyonso osala so otyango na nzambe emarche bien totika komikosa soki oyebi nde kosala mosala yango bien te obanda komitungisa ke angai soki oyebi yango bien ose dérange trop te mpo oyebi ke nga nayebi yango pour makambo boye fo ingénieur Michel Bakou baloba ngai da nayebi ke nga na bose bamoto eza bagénérique oyo esala makambo ezala baobino boyebaki te nga nayebaki ke moto osala makambo esalaki makambo yango fo esala après toyaki korebose topesi bage carré donc bato donc esalaki makambo esali après boye korebose parce que ocomprenaki ke na nini motema moto esimbaki te yango siko boye borebose donc parce que siko ozosala pe est ce que kosimba parce que namoni olobi ke bapesi yo chance bachan na bagénérique mobimba est ce que kosimba parce que motema moto binisi te na oyo mpe susu apa biso soki tobinisa te wanani baobinisa Chaboye nani depuis qu'azobinisa brigade sukoloba te parce que moto obe adindisi fabrication eza kobina conscient oyebi ke te robino na bana donc mona nazobinisa mboka oza conscient atie fabrication mpenza Chaboye
ngana maman te oloba bon bon monde faut ba maman moni biso to ça na te pour la comparaison biso to yebi que le savoir ne ment pas boyebi ko sarati boyebi peso ke leki bozo komi ko kosa biso parce que lo mama longa bo sala so ezate bo komi kante ko loba mingi biso to loba mingi te biso to ça na te poto loba biso to ça poto ça boulot ya on to loba ke pas ça rendre prêt au cursus arrive l'album du groupe ils a dit album présence à la on dit que te aux album musicien te mas album ya ko ngana ba kandende po président ba ko papa mabi atikeli bana bitumba mais bana bazala ba makasi te siko do ndira mi ebelaki na déjà que atikeli bino bitumba ebi ke bwana bino makasi te banani bino bana biso to fort moni to linga nete to lo ba trop pour maman lo ba fo ko pesa on ba porter parole ba lo ba jina pe meuf faut ba lo ba ma ko mo pandisa mo biso ti nga za na pona pesa ba voix et non pona ndo yeb sa te moni ngai na te nga za na pona pesa ba voix ta na pesi ba yo ki ba tuka comprends bato faut ba lo ba on ko de ni ba lo ba biso to ba lobité biso to ba bosser le preuve en est double album depuis musique comme moi banda ezalati double album ti lelo héros to za na yo soki na ba hits ne so za premier te eza deuxième ezali soute longo ezali soki otiango te otia suwa kende na ba boîte tout na ba night club tout ya Congo ya Afrique obeti après okende wapi sans maestro Fabro musique ya ti yo moko yebi yango semblait ti comprendre biso to ça na te pour na ça va que te biso to boma mo te biso to ça ne kaka misala ya poto se pisa bato donc on a des bunde ça poto se pisa bato bato baza ya ba se pila na ba musique comprendre baza nega calme baza après to continuer au ça boulon moi tant on a soki to uti to ye to bimisi double album et puis si un disque d'or comprends ba tout est commis disque d'or on peut boto monaki pété banini mais disque d'or yo mona ngote ba place ba pese là que pour le comme na okana Congo mutoke na e asali selo ko na e na mundele moko boyo kanyo te na chose soit disque d'or donc même pas disque d'or et puis ça marque faut OTK comprendre na la vérité yo moko ebike depuis 2016 2015 2014 bato belé na makongo musicien belé balelaka o baafricain boye banani o baleki biso baoloba na minoko mais faut qu'on travaille biso tooloba te trop travail biso c'est mieux bango nde balobaki no disque d'or na bino eza ya boye oui mais au biso to bien ça que non to pesi to zui disque d'or biso to bi que to zui disque d'or et ça vrai disque d'or à solo pour ba pesa yango to pesi to wa benga ngai chez biso na palinga na disque d'or nga o ngai ngola tsa no nga na participer na disque d'or si vous ya faux ba pesa moko ya vrai ba pesa na bateau so ke na ba studio nyonso o biso double album isalmaki na Congo ndia izazwaki ingénieur Simplus Jazz azwaki après faut ya moza wa Congolais ndalinga kolima mninga na ye Congolais alinga ndaloba mabe ya mninga na ye akumisa muziki biso ya moza susi na biso susi na biso ke ba bina ka ba sepela musique za bien na mboka mambo ya la fois bane les gars qui a battu tout baoler là biso musique eza okita to ya ta maman we lo ba masu tiao musique eza okita lo ba mara lo ba mate pourquoi lo ba maso bo sala bat ba on dit mabino so pe bo travailler pété muto pe moyen dit moi exact parce que neti pour le moment to bi que na Congo am to binisa eza robin mais ce n'est que ça n'attend au fabrication pe bande ko binisa oui ça n'attend na pe bande binisa to ndima ki pe fabrication mais pour l'instant score robin a che boy non même pas moni ko binisa eza sengo ya musique à
puis bah congolais il faut voilà et moi aussi amisi biso tokoki koloba kaka te sans tosala mongole biso tosala mabe mosala biso tosalana te mpona makambo basali boye te oui carré bato fo babina bato fo vraiment babina bacongolais fo bazala na sentiment musique na bango ya mboka te congolais amutema mabe te congolais asepelaka na motu oyo azobose motu oyo azotravaille neti boto otota trace musique omoni ke batie nani ndeko na biso donc nani fe regola musique ya congolais donc ezobeta partout parce que neti boye nani aza lisusu te boza lisusu te na trace donc botikeli ka charge nyonso botikeli charge bacongolais botikeli jésus banani bafali Jésus de Nias Italia. Na Fali, président Fali. Italie Jésus de Nias. Fali pensa na kati ya maman biso pe tolekaka na trace Afrika oyo. Omoni eza nini? Biso na biso ba Congolais na bino tozalaka na complexe moko ke trace Afrika. Tobosani pe ke RTNC eleki trace Afrika oyo. Mpona ba Congolais. Non, RTNC eza télévision internationale. Omna biso ya nini? Toana ba moi ça biso nyonso tolekaka eza sengo na biso neti botowaki te président na biso pe rigola abimi meilleure voix meilleur artiste africain eza esengo na biso bacongolais oza mawa na biso te oza esengo na biso oyo oyoka mawa seke ye ayebi yango sikoyo botikeli charge ye kaka adefandaka bino to bolongwelongwela banini biso nyonso toyebi ke todefandaka mboka maeso fabre adefandaka mboka tro makasi comprendre ya makasi ya niveau ya on niveau mutu moko akoloba te ya on niveau bayebi bango mo bayebaki te maeso fabre soki atelemi wana aza maître na biso bayebi yango toboya aza nani oboya bayebi ke wana aza maître bayebi yango comprendre pas de blague o soki ndenge nini bate totikeli mutu te totikeli mutu te biso tozobose bamosinzo ezobeta na batrace mosinzo nzembo molo oyo ya bacongolais te clip moko ya kafu oyo bayelo oyo ya bacongolais te bazolobela yango te toloba malamu nalobi boye nani international elombela olanda biso alobi bino nyonso donc boza kaka le 2 juillet contre maître vibrator chef na yo alobi ye mpe le 2 juillet ele marabi ye mpe alobi tembe na fois le 2 juillet bino mpe lisusu le 2 juillet donc boza makasi le 2 juillet wana Christian est un peu beau, garde mon beau. Donc, mon imam faut pas revoir bien. Pour les DGM, c'est pas le les 2 juillet, on a déjà dit la cabine déjà. Les 2 juillet, contre mettre les 2 juillet. Les 2 juillet, on bête à la fois. Les 2 juillet, nous avons mis un album. Bino siko album abana. Siko na zo banga album abana. Sala na mwana ngo amukie mukuse me bongo na travail ça. Bana msusu mona taye mulai mafufo adama turo alemanzo to ligolo olia ayebi musala te musani kaka kosenga ka bato bambongo kobebisa musala koboka bato turo baosala musala te batikaki album abana bana basali na bozo bana nyonso to kwa bana msusu oyo bamaele te biso ntango père afuta mbongo bokende nchiki tokendaka nchiki bana batika balbum abana yo moko oyebi ngano toyebi ke album moko toleka tout de suite là esimbi te yo moko yebi siko bazwa ngo tekele kwa album moko te wana album aba musicien te wana l'album du groupe comprendre wana album ya orchestre ya soki ya accompagnement te wana l'album du groupe y compris Maestro Fabre le maître aza biso tout ba Gina P9 ba étudiant Picho Boussole ba Doudou B Satan ba Christian des Cornes tout ça dans même album. Sur le album en haut ici matin. Mamé. Mais pourquoi le
biloko yango ozobomba mpe ata oboya bazoloba ke le 2 juillet bakobeta na fikeni na foire babimisa album te président fali alobi ya kobimisa album sava tozelaka le 2 juillet omona cursus l'album du groupe corps de coupe soki oza wana deya topesa bato ke cursus eyali l'album du groupe eyali bachristien etafo bayali makambo oyo bafabrice molatronica fisson saisai comédien patron donc bango tu bayali makambo ke biso on tâtonne pas on agit biso totatonaka te date yango yango oyo te tolobaki nano totala te quand on connaît on connaît le savoir ne monte pas donc moto ayebaka ndenge osala yango fabrice aloba ondetelo boyebi teke boyebi ekosaka te yoyebi teke boyebi ekosaka te 3 jours est ce que ozwaka mpe temps ya koyoka mpe bamusike ya baninga oui ebele ya bane ebele ya wenge maison mare wenge bcbg ya baorchestre tout ya congo zaiko tout nani mama baya tantine denise avoka monene aolanda biso alobi ana poso obetela biso ka donc nzembo moko oyo olandaka nani epai ya kobino mondili na kati ya chiffre 9 donc cri moko oyo omoni esepelisa na kati ya chiffre nga nayebi siko bor moko sa momani denise nayebi bor moko nani ayibelinga manu matondo nani yango apona delenga ekwala na mokongo nazoka badi alobaki akeso biloko akozonga nazo bakotelanga tozokende na nini na chaboe na bagido na babiloko wana nde na kosebila tenga nayebi te nga siko fo na raisonner un rôle papa oyo maekoma nive muze c'est qu'on répond à la question na nga siko fo na raisonner papa oyo pourquoi moni biso nyonso ti ndenge tobeta musique lelo o bapapa oyo bazalaka ya lelo nakanisi ya mingi mama nyongo le jour anniversaire na ngai ekomi pene beinvite bakolia bakomela masanga ya kutu artisan na ngai ozali te epai ozali soki okutani na occasion e tindelanga carte de verata palala esengo na ngai ekozala multiplie fois 2 normalement fete lela ezali eya comprendre nga na fona raisonner mabroke nando raisonner mamombo eza non même pas nga nde boyo ya papa oyo mafona raisonner bafe na biso bulankulu baalpacino babwaka fort ale gouvele madoda dodado madoda elanga eza molai ozakopona Daniel Mboulabang na Belgique na biso alobi oyebi ke bokoma mpe na coach ya baanimateur wafuwake motu na coach ndenge ya coach ya équipe nationale na biso ngana otuna wana eza makambo ya bajogo donc yalobi na musique mpe bokoma da na coach ya baanimateur kasi yo loba eponga nayebi ete oyebi yango nayebi ete nayebi mama natala mama wana te bapapa mana otungani te ngati mafo sala ba bêtise na bango ngati mais ndeni oyebi ke bozala na capitaine ya bazani po bango tu bayebi ke kapa bino tu mpe boyebi ke coach aza awa esike wana na ye azali pa kodino mondili ambia osali succès bien koleka il faut travailler fort et être animateur maintenant podium mo cracher pas na ba concert de cette sur coach ça va bêtise pas bayebisa baanimateur na bango na mikeli to bana bango na kosala na bango baje nga naza na niveau osala bango bablage wana nga naza na niveau osala bango baje wana te bango moko naki coach na ye na nini ayebi pembe na 3 jours akoloba ata eloti ye moko kende tisala ni émission oyebisa ye relaxa ye oyo akoloba ata ni ani oyo naanimateur a niveau na ye te ngai ntango nabwaka nayebi nini osala bon basala baje na bango ndenge basalaka kuna basala na bango kuna babétise ya pampamba nga nazala mpona mosala
nazawa te mpona koyebisanga mambo coach soki nini afantir ezanga ntina capitaine oyo boza na yo ozonzimaki aza capitaine akoka cri moko bapesa ye bwansakoma capitaine mais yo boka décrit jusque lelo moni ntango toya boye nga naza air force wana l'avion du maître air force wana soki yo moyebi avion wana eza ya nga naza air force wana sede aza kapo comprendre biso tobimisa biso toza na bataillon d'ambiance eza blague te baanimatere mo baye lelo basimpose makasi fo bazala no na koyoka bayoka nano batikama bilo baloba bayoka no mais air force nawana eyebani te toyebi kaka ke kapi nde azali ye moto asimbi light music nga naza l'avion du maître nga naza l'avion du maître air force wana comprendre c'est dans la carte comprendre bataillon d'ambiance eza biso tu ngamoko tu seda tu archi tu phrase tu sabalo kuti bataillon d'ambiance bato bakoloniser nde Congo na animation aéro batikaka blague apampamba surtout moto bofina ye mpenza nde sabalo non même pas c'est un grand bosseur na kuzu nde bato bayebi madodo akenda do soki bosalaka nini wana bakisi moko bino mais kisi sikoyo aseda ndenge ezofina ya bino do nga nayebi ke avana na moka na ntongo avana bima libanda nayebisaka nzambe merci nzambe mpola mosinga na ntongo batelanga journée na ezala malamu ntango okende kosala mosala na nga nasalama malamu batela bacollègue na nga nyonso na lider na ngai voilà donc nyonso tosala fo totyaka nzambe ata nganga ye moyebi ke nzambe aza epuis asambela tomikosaka te yango eza problème peut-être biso lisola lwanda kasi tomoni ke na atlantico kuna emelaki bino okende donc eloko moko mpenza bana lwanda baza ya kolela babi eloko malonga mpenza bosalaki kuna biso tokenda lwanda kala tokenda lwanda kala oyebi kala babi eloko malonga année passée elwa malonga bosalaki kuna eza te biso mais bozosela biso ka awa touti boye toke biso tokenda kala année passée 2016 soki overfouye bien na bayoutube tali année passée bato babetaki atlantique talima bien yo moko omona le tolobaka biso tobetaka danger te bamosusu bazwaka baconseil na bango eza na ba 2 personnes batie molili mpo bato bamona bana basa ebele balbum mosusu te ezosimba ta tosaka force esimba esimbi daya te bato bamoniki esimbi te mais tosaka eno te esimba mais esimbi te zonko baanimatere ebele mpe boolobela babwaka pa ezobeta te oyoka ta bagénérique eleka wa 4 générique 5 wa tamoko oyokana wapi mpo nga yebi moto azobi bato nyonso bazobwaka ezosimba sauf ka ekeye motema moto nde esimba ye te motema moto ebinisa bato fort ya fort sotai na bayoutube na bavideo to omona bato basala donc bavideo ya kafu eloko eyebana so esimbi fo bavideo esalama banini bato basalelaka mambo ebele oyebi na cnn générique na bango ti lelo ya motema oyo olobi esimba te wana baa bato ya boite bayebi même pas yakuti bongo te eza eloko oyo eza ya bien mosala ya bien comprendre mosala ya bien motema moto eleka kala me ngai lelo aso na bekaka na betaka lelo sikoyo toza na poison epuis antidote double album g si lelo baobina na bango carré vision oyo ezala nini na musique congolaise vision na ngai ya liboso yake baanimatere baa la poli bazala baimpoli donc bela baanimatere baa baimpoli bela baanimatere baa baimpoli bafingaka bato bamakaka bato pampamba donc
vision nga liboso yake musicien et puis animateur aza voyouté animateur aza oyo toyebi olenga kala batalako toza bato tomemaka message na musique ya show comprendre teyaka mpe bato donc ngolakisa te keno toza d'impoli te fo kose respecte to respecte mpe bagrand na bakri oyo bobwaka bakri ya salite wana yango mpe ezalaka mpe bozala mpe baimpoli kobwaka cri insanité ou pas insanité là wana moto nde moto asala kinto oyo ina moto oyo abwaki cri na explication na mais komanke bayaya epuis kosalaka nimporte quoi donc yango tokomona animateur mosusu yo mona ondire moto aliboma aza liboma te maa moto asolaka mpe na bato mpe aliaka mpe avandi mpe bien parceke komoko banda okosa bato oka moto moto esalaka bien yango te nde 3 jours soko abwaka mwana so nde navandi bomoto yo moko bike basera tuve teke eza yo po nayebi ke naa na moto apart aza mwana ana baparent aza mpe camarade ya bacamarade nanga na mpe petit frère bagrand frère na bagrande sœur fonga mona banda na komipesa kilo ava bato apianga kilo bapianga valeur amofona se respecté osona boyeke melasinza koma otala misapi opesa biso bato esalaka misala ebele mama soki mama azolamba biloko ya balolaka lutu na nini elenge ya mozabi elaka banda mitendo comba tofinaka na nini yaye mama yaka izine miziki kongo mama ane biso toza na izine miziki afrika olingi bachanteur zwa olingi moto mbonda kenya yo olingi pianiste olingi krisasolo namoni olinga mingi badanseuse asapaka bango tro akangana bango na chambre zokomprendre nouvelle technologie obwakila na posa teke moto asela tofeke afinga te naolobela mambo eza bien kandi bobimisi brato bokomi suka obaki bokomi na usine lembeni biso deja tozala usine maestro fabro ndenge aza wana mama soki ovandi na ye ocomprendre ke aza na bongo ebele ayebi oyo eloko oyo asala ayebi nde nini fo asala na motu oyo 3 jours na osala ne nini seda na osala ne nini archi na osala ne nini ayebi makambo wana biso toza deja na usine tozalaka na usine ya musique ya kongo mama toke yaya eza ma usine moto alingaka badanse alingaka mingi badanse alingaka mingi kota opele batya pipi obele yasepelaka bango tro donc chéri compectox tocomprendre mo bakri oyo donc kuna eza usine so olingaka badanse so mpozana na posa danseuse oke na okuna ozwi no danseuse kuna bakabaka donc bana bato bokoma kokaba bango kaka bongo epa eza na sens oyo eza usine soki olingi no danseuse ezwa na yo mais mwana moto ozokaba na yo olingi chanteur soki olingi chanteur olingi moto abetaka mbunda zwa olingi no moto abetaka sente zwa olingi moto ayemba zwa olingi soliste zwa olingi mpe animateur zwa olingi danseuse bon lokwa oyo osepelaka mingi na badanseuse osepelaka tolo na basi zwa chéri compectox na oyeba te usine wana badanseuse soki olingi danseuse ezwa na yo donc balider oyo bazwaka badanseuse neti bakofi donc bavibrateur bango bazwa na bango badanseuse namoni alinga mingi badanseuse wana kofi asepelaka bango tro alingaka mingi kota opela batya pipi ebele pesa ye badanseuse ye alingaka ne base pesa ye badanseuse comprendre omoni ntango tosala boulot yo osala boulot nonga mpe nanga boulot nanga ntango tosala no place monga na komisio teke no moto okoa yo oye koluka corpe mosusu na nsima mosala comprendre donc olingaka mosala na yo kosala boulot na yo apart mosala no koza mpe na bavie privé na yo parceke oza te nga nayebi ke yo osala shinga nazo te bon sala lisusu na mosala mosusu
à part boulot mosa musala mususu donc wana ba leader ngai na yebi na ngate na boaki na ngai donc eza usine comprendre usine musique ya Congo mama ale biso tozana usine usine musique africaine mama olingi ba chanteur zwa olingi moto mbonda kenye yo olingi pianiste olingi Christian Solo amoni alinga mingi ba danseuse atema mama trop akangala bona chambre atobile boya matumoli makasi parce que toyebi mutu nesi nga ayebi nanga vie rambo avandisaka nde badanseuse naye mpo aboyaka babima badili akangela bango na chambre te tocomprendre façon boyemba akangela bango na chambre alingaka te babima il faut bazala concentré mais façon oyo oyo akangela bango na chambre donc aye alingaka badanseuse na yo besa tovandi boye tovandi na merveille maraville ya esengo te esika ali ayebisi ngavi 3 jours nde nini obwaka bachanteur na bato ya nsima bino botyaka biso toyaka te bwaka mpe biso so alingaka mpe badanseuse merveille même pas merveille aza toujours Villa Nova biso to na light musique Villa Nova aza na ye po toyokaki mpeke bozoli ndako ya maestro azoli ndako epakangele na chambre amizwila ndako merveille aza danseuse aza asalaka comprendre asalaka mosala ayebisi nga bite 3 jours bule biso mpe comprendre na bule bango ko moto alingaka mingi badanseuse ye mo wamta ye baso alingaka badanseuse ye mo wamiyebela en tout cas merci tokomi na suka po mutu yo moko olingaka badanseuse oyebi so okangela bango na chambre papa tika makambo wana po c'est pas du tout bon et puis aotika bongo te okasola bi moni kozala bomona mpe ya mo ezala mwa bien nasepelaka na bomona mpe mwa trop donc bomona ye mo ntango esala kasi na biso esala bien ntango nabimaki alingaka mingi badanseuse asepelaka bango trop masaka mwa shabi c'est pas mieux que ça sur akangela bango na chambre likambo suka mot de la fin apparemment mikolo bo répété te donc mikolo toza na studio après awa naozala bongo déjà na studio tokobose madire tokobose dire mpo topesaka misala ya bien bato basepela na babulo ya bien bato tu balinga la bonne musique bato tu balinga light musique Villa Nova boza calme tenez-vous prêt bato tu bozala bien bamourek ya la bonne musique boyebake le 2 juillet l'album du groupe arrive. Cursus, l'album du groupe. Caro Dio Rosaraman, Bébé Nunes, ingénieur Michel Bakou, Pema Forme, Deliko Nzinga, donc Kalaté. L'album du groupe arrive. Boza calme. Topé Sabno Misala bien. Biso to ebinde nini. Biloko nini bolinga. Nanzungu nini bolinga. Tolamba bilo boza bien. Boza décidé bosé pila. Voilà quoi. Mon numéro de téléphone. Donc numéro l'anglaise plus 243. 89 95 49 714 plus 243 89 95 49 714 et on a déjà un numéro nanga mutsoa nga komelanga komi 3 jours na ballet 3 jours espace kika voilà. Ok, merci beaucoup bana poto bana Londres partout bana RDC bozolanda biso botiko yamba o animateur na bino bosepelaka na ye 3 jours donc nomo boyoki ndenge apeseli na micro na bino et na pesi merci ebele epa ya Nef Limangala mo boss do ba mbote ebele sikozali pourquoi pas aussi na cameraman na ya jury 207 Covectox donc merci beaucoup pour na belle image na bosani pété Jean-Marie Ekofo na kati ya Bruxelles pourquoi pas aussi na Lelombele international toujours moto national Lelombe les Blaise Yaya Bagili Mbele vraiment donc les millionnaires en culotte donc ba mbote belé sukozali pourquoi pas aussi na bien merci Mbokani FMI Mbele Ndombe na bosanité Dolat Bianco garçon fashionique na Londres donc balobi na bana Londres salon ezaka ka moko na kati ya Londres salon bienvenue salon bienvenue donc bukene bokata suki toko lokola Dolat Bianco garçon fashionique pourquoi pas aussi na Daniel Mbula banga na kati ya Belgique et tonto aimé na kati ya Belgique aussi ba mbote belé na net
Nathalie Basakanya, Israël Basakanya, Josué Basakanya, maman Brigitte Deketele, mon maman, donc ma bisou et belé Guia, Nabosani Pété, Tantine Denise et toute ma famille Soumaïl, na Pesino Bambo Tebele, pour papa aussi Naman, Lolo Soumaïli, et famille Tchène partout, aux attaques à moi, ce qui tourne, vraiment Bambo Tebele, merci beaucoup, merci aussi la famille Issei, Enoch Issei, Roger Issei, Benita Issei, Pamela Issei, Do Bambo Tebele, Bissika Bozali, 3 jours, on a tiré le micro, sur le là donc qui va faire Nayo, va sentir quoi. Fan na biso tout balinga la bonne musique, voilà quoi, donc 3 jours na bino yeyo, le 2 juillet Bodara après, qui aussi ça arrive l'album du maître. Ordilo Mampuya Nangai, Fabrice Mola trop de car, ya moto j'ai Womoni yo, j'ai allez yaka, comment? Vous savez, allez là, toke, mamé, vous avez nouveau ciel. Maman, il y a un mimi quand on appelle. Vous avez un drink, toke, ah, maman, yaka, you say